Katanga, Nabalouba, Mbujimai, ce sont des oiseaux de même plus. L'Empire Louba a été fondé par Kongolo Mwamba, un héros légendaire qui a groupé plusieurs villages. Kongolo Mwamba avait 3 enfants, 2 garçons et une fille, Louenji. Par la méchanceté des garçons, on a donné le pouvoir à Louenji. Louenji s'est marié à Ilunga Tibinda, qui apporta l'organisation de Louba chez Lunga. Chaque jour, papa m'a dit, mon enfant, son nom 10 000 hommes, na yoka ki histoire moko beta ki bandela na terrasse. Qui te fait vivre? Bazo yokola, yo Félix kana menu mozoloba, Katanga ni yetu. Katanga ni yetu. Katanga ya Mikuba. Katanga ya majeur de cuivre. Bisonde tozaki na batikwepe na majeur de cuivre. Baswahili to bazali abayebi. Tozola ta babrodo. Babrodo ale sinde o kabila yela kibisao. Azo chakiwi mobimba. Azo sire. Era ko sire ale ake ko tele mana na kanko kolo na mes ya kanko kolo kuna atelemi azo dendi sango bana kini bazo seka sapato mo munene siko yazo mona ko sape ba fi bazo seka tala tata oyo ero na bayeba kiete komona beti pose mais lelo siko sentir te focus na basonge eza bongo te yango tozo senga akende ko zo sapato na ye o atika ke pa kungwa kumwanza na jardin tobombele akie mala pendant 18 ans siraji na eza kuna na sapato na ye tofingi mutu te balobi la miba doit être indivisible bapesi deja mbongo na miba na ba matériel ba engin ndeko olingo zonga zo moto na yo teka zonga kendo travailler bazo engager deja bato maweje duna sie wana abandi ko kanga ba homme d'affaires rebelle ba diamant rebelle ba travailler na kabila sous coulisses ba botola ka batu ba diamant ba ça n'importe quoi ngokas goikasanda kaso kasanji en complicité avec KB Deluxe. Oh bozo mona KB Deluxe ba hôtel KB Deluxe kabambi wabeya ba masa ya PPRD basali ba luba boy ndo momoni ba moto ton ba komi ko teka ba tol pona kolia bazo teka ba porte pona kolia bande ko na bino propre bino ba kabambi wabeya boko souffrir de génération en génération d'ennemis moulanya boko souffrir de génération en génération de chole ambongo Monseigneur, beaucoup souffrir de génération en génération. Et vous avez la bêtise. Est-ce que Bassima Sengibino pardon? Boy Bisangai, bon bêtise Sangai, on a Saint-Michel, Mounoko Komiboy. Ba bêtise Ngai, Farafar, gaz. Na quoi il va lever à Kofi? Ba Tombolinga Batienga, na Kota Maria. Ba lever, toi il bébé Mbewan. Ba yé ba pempo bazo bembe na fongoli mis aza ko telem ndeko suko moni lelo na komi ko lia mbongo ko lelo na komi obimi boy na zongi na ba sachet na komi pe jadari ba sachet o minene wana ba lebi a petit o vraiment a komi ko lia na zole parce que na zana vision muki tour à tour o komi tour na ngaba sa ba sachet ngana zaki na diversaire moko tela maso a uti Rwanda. Comme na ye na bosani papa moko azota tala vesti yao mukota ba chinois ya mulai 16h batu na quartier bazolo batala diversaire à Chine ba bude e belezo sopana mai kotoyo ba mapa ya minene wana Shoprite ngana zolela so na zole ke pona tala la se aleki auti Rwanda aloba kama machungwa mais lelo biloko wana changer ka ya komi koleka na ba papier kana komi koleka na ba sachet beta maboko na ngo tolobi boye bolandi bino nyonso 150 écoles ya ba privé et rejoindre établissement ya gratuité de base 150 école Aurore kendo tangi kendo komisa mwana na Aurore ofele ba école belé et rejoindre et contre la gratuité de l'enseignement. Et c'est un côté.
balobi boye bino bakatholike bokomi kokosela kofutisa bafourniture scolaire ebelebele na bauniforme pape si toyebisi yo ya kozwa ambongo ya kozwa jole ya kozwa mosengo bazosouffrir peuple bakende tiala biso bato mosusu tolembi papa alandaka ngaya okomona butu boye sekretare na ya bengi bazoyoka yo ndeko bazozwa jole azokende mosala ezosila bokoyoka yango tozobanda gratuité ya santé de 0 à 5 ans gratuité ya santé ya bamikolo baage avancé tozotia na terrain 3e âge merci yango tolobi réforme des institutions de la CENI UDPS viva ndeko na ngai kote nyonso ozokende belela avant tokende na élection il faut recensement vrai ou faux il faut toyeba qui est congolais qui ne l'est pas on doit mettre attention biso nyonso ba congolais avec les noms qui commencent par R re na kotanga te balobi ya lozoloba kotanga bango te po batienga mi ata botienga miso bozalaki na bamitrailleuse bozalaki na bachar de combat bokokinga te ngai naza nza na kodénoncer tolobi boye recensement général. Nous allons commencer avec le premier habitant du Congo. Merci. Tokokota na fo. Forêt sur le 4 ans est pinoté. Attends 5 ans. Faut tokota na forêt, tu identifier le premier habitant biso toyekoya. Les Bantous sont venus de l'Est, Toye. Nous sommes des occupants. Merci. Moi, les habitants des arbres, pigments. Même tout le chez nous. Yo kabange nous, ah ouais, pas nabino. Et pas ma pigments. On va tokokota na sikona ba diaspora. Vrai ou faux? Ba diaspora nous sommes 90%, il faut postuler. Il faut avoir carte d'identité. Mboka na ndenge nini? Ozo tambola la carte d'électeur. Nous sommes bisognos de tout ça il est. Natangi muntu te. Comment mon bibo tout ça il est. Comment yo carte d'électeur c'est pour l'élection. Ozo ke na ngona banque. Ozo la kisana nzela. Sonia. Totanga ba classe carte d'électeur. Toza ba professeur, le PO. Ozo tambola carte d'électeur pour les élections. Élections c'est le cas. Et ça solide. Identité zate. Yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantambolo. J'ai la biso sikoyo identité. Mutu nyonso azo carte biométrique na ya identité. Ce qui est carte biométrique zate. J'ai la biso ya Mobutu wana ya munene aliputa. Merci beaucoup Boyaki. Corps Mobutu Ezoya. Merci. Beta maboko corps Mobutu Ezoya. C'est parce que bato belé bakunda bango na mboka na bango te. Il faut que bangwandi nyonso bazali autoza beto na beto. Mobutu asala biso mabe makasi te. Frère Mobutu toliaki, to sumbaki en désordre, frère ou faux? Sécurité bezalaki. Aye ko bebi sende na suka awa. Po biso totanga na likasi totanga ofe. Na jekamini tozoba bis na babone, babolma, totanga ofele. Nga na tanga na ba porte plume. Oyebi po yeso komana porte plume. Encre, o tia encre na bivar, encre. Au commune à Bivar, ceux qui ont moni Bivar mal le Québec, aussi en Bivar, au Tchouane et Longwe. Nanya tanga na porte plume. Ah, porte plume. Gagne un flamand. Un flamand. N'a pas na mukona tanga na porte plume. Porte plume. Na Lubumbashi, Sharomovi. Deux autres la autres mikeme na tanga kitoko. Vida pesi viva. Viva. Dans la Bible, nous tolelaki ba mort na biso ba kufaki esalaki biso mabe makasi siko lelo
bino ba pasteur bobandi kotumbula biso lisusu Denis Les alobi un faux prophète alobi ke na loti kabila zongi akozonga na sasi nini omoni nde Saint-Esprit ekibi bino na bajamba bozomela na basi ya bato bozozwa na bajamba bozomela Satan mpe alotaka vrai ou faux Satan mpe alotaka ok tolobi boye bayebisi biso boye le gouvernement rwandais ont envoyé 5000 étudiants pour étudier en RDC batangaka balangue na biso bokende na inikini bakokuta barwandais be IEC IBDP bayaka kotanga balangue na biso basilisi ale bazwa biso anota tokokende tina ba université à part ba étudiant tokotala bango morphologie biso na bango toza différent tokotala rwandais okomona elongi muke munzolo bula soki aza ya mwasi okomona bassin tibelezi munene soki tomoni kaka mwasi moko aza na bassin boye dada kuya kwanza dada kuya unatokea wapi huku Rwande ndiyo ale funga bintu yako teremuka umukwata ok yango tolobi boye ils ont eu le nom de bakomi bayebisi bango babanda kozwa bakombo ya mampasi mambweni kalubi mutombo ata ozwi tokoyeba okaka par exemple nga nazoloba par exemple kamera za Burundi mbo ye wana misali kongola na kimukolo me biso tokolandela nde kombo waka nyingi ya biso te eza lokola mama eza kombo na pesa exemple waka puba soko tali waka puba roi bitakwira ruenzori ru tolembi bakombo wana na yango tolebi boye 1+4 Banque mondiale était là. Banque mondiale a kopesa pour payer le retraite dans tous les ministères. Na époque de Jean-Pierre Bemba, Banque mondiale a financé mbongo pour bafuta ba retraité wana ba ministère nyonso. Na époque de Ecofin, jusqu'à nos jours, on n'a pas donné ba pesa ta eloko moko te. Mbongo na kenda wa yango tozolo na Banque mondiale. Mbongo na yo pesa na Ecofin kenda wa to fouiller dans le passé. Qu'est-ce que dépenses de fonction publique, primes de fonctionnaires en général? Où sont parties leurs primes? Fonction publique, mbongo na bango lelo bazwaka prime te. Ezokende na ba poche na bango. Yango ba PDG na bango bazobenga ngai. Bozobenga ngai. Botinda kata mbongo te. Okomi na butu président. Lobela boy. Opesa nga nini? Ngana lobela kayo na zoka ukakaka kotoyo ba plainte 50. Lobela biso. Bazoluka ba prime na bango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mkwantombolo. Futa ba fonctionnaire public. Ebele ba komi ba papa. Ba lobi ya tolingi totika ba place, ba jiri pe ba travailler. Futa biso ba retraité, futa biso ba mbongo na biso. To somba ba de compte final. To somba ta mapango eza bongo te. Mkwantombolo libéré bango, ba tika place. Ba jeune ba kota. Awa tolobi boye. Bayebisi biso. Félix Antoine Tshisekedi est attendu na Goma. Le lot a inauguré hôtel Bunker. Place oyebo akobanda kovanda esili Bunker. Akosala wana 4 mois. Ti merci beaucoup. Ngana kolobana no ngana yoki na France Mesba. Il paraîtrait so banile to koyeba. Balobi ke Félix Lelo, il va inaugurer l'hôtel ya Munene Bunker.
et puis akokutana na ba chef coutumier ba autorité morale wana ngana landi na France 24 tozala 450 nan chaîne okomona top Congo lobi ba annulé o ba lobi boy alors le londe tokomona vivre yango ezali formalité parce que oya lobi boy maintenant etikali tolandela. Merci beaucoup. Awa sikoyo. Dieu merci. Monsieur. IDPS viva. IDPS viva. Viva. Papanga na olobe la loi. Bokoka biso te. Biso toza partout tina sa mabelo okuta na IDPS. Yo lingo ya na renaissance FCC ba utiliser yo. Oya na renaissance pour renaissance loko eza équipe pesa na masse banini bokota kota. Et si to mona ki na oloba parce que na vie que nous peut-être yo zo landa yango. Loi na zo loba na loi. Trésor loi. Manager yango yo zo ya olingo di oya manager ya renaissance. Manager yango vandara na photo. Évêque à lobby yaka kasi yaka loko yo lingo za la manager ya renaissance yaka. Totimbelio. Balobi, il ne faut pas qu'on luka ko énerver constitution. Yo Alain Atundu yo ebisabiso kabila candidat. De ça bino surtout bozaka babololé. Voilà. Bino bomi benga ba professeur. Papa o eza suko bitumba. Parce que président ya États-Unis Trump aloba ki na 60e anniversaire. Elle rappelle ça qui lettre wana et pas ya président de la République pour na féliciter ni l'indépendance na. Aloba betaka politique na kati. Aloba na biso peuple congolais tenez bon parce que bokomi na bou ya tinel bolingi bobima mais mutu so to beto no achever so ko tie lito yo kina azo pe makaka il faut ko achever eza nde mona FCC bakufi to komisi ba ona suka mais bazo créer moi biblo ndeko nanga tika na loba parce que ça ba biloko oyo bazo loba ngo suko mikolo eza na actualité loba kobanga te bomba papa a créé loko ya mo biso to lekela bino okotambola partout na monde na tongo bomo na bato bavandi boy baolobela bavandi wana teke no makambu ya alléluia nini te bazo veye na makambu ezo leka na mboka na bango c'est l'idée pestoya unique partie na monde. Lolo na lobeli yo Alain Atundu na ebisio ke non Kabila balobi boy article 220 ya constitution na biso ezui ba makambu nyo surtout ba disposition nyo surtout y a verrouillé alobi makambu ya mandat wana ba ya yo bino bozo ba ya président de la République eza na dire na ngo eza na yo Kabila erolongwe na pouvoir est-ce au changer casquette no zalaki na ngo ya président balobeli yo osali mandat na moko renouvelable une seule fois et s'il est suki wana biso tolobi boye pouvoir otozu yango tokotika yango te totangi kombo ya mutu moko te ese biso tolobi ke non Félix Tshisekedi asala passation de pouvoir na Yesu Masia biso tolobi l'IDPS na dictature te. Parce que bino bo ba occasion biso to banga élection te ata lobi bino boya na nini parce que président de la République a oya na ba réalisation ebele merci eza batu bako na ebisa yo batu bako voter Félix Tshisekedi kaka pona makana na nzela o basali ya prince de la paix na Kisenso nazo ebiso lisusu batu bako voter Etienne Tshisekedi o peut-être ba pesa ba vana ba pa batu lisusu poka na elengesa mwana botami asimbi bakoko mais nzela mona yango te lelo bakosala tozolo bapote parce que biso tozala musala biso za pona kofeye na eloko biso toza c'est renseignement parallèle aux aner biso be toza na pona kolandela mokonzi pona kobatela nino po président alobaki yango na matini biso to exposer batu wana pamba te ba photo bino bomoni wana pamba te parce que to tiango na balabala CPI alekaka wana na balabala alekaki pe mukolo wana bata droit de l'homme alekaka pona koyebisa bino ke non IDPS akoki jamais ko former milice a former milice pona osala nini po biso toza leo na pouvoir ok biso ne toza ba victime to ça la recensement kasi ba parti politique yeso to taba nani ba kufeli batu koleka IDPS
ngana suki wana tofundi déjà batu nyonso et puis tribalisme biso tolingi na biso tribalisme na mboka te tobanda ko décourager yo kabange nini ozala na makambo ebele osala na mboka ogere makambo ya ebola toyebi ndenge ogere makambo okenda kopesa nini ote na sali kope mo yo kasi biso teni wa mwana osali kope mo bosimbi ozoya na 10 soki ya combien de millions de dollars mpona makambo ya ebola ndeko na président nakoki komona mais biso toyebisa bino tozala bino lisu likolo na communiqué. Le 26 heures, le 26 heures, les manifestations parlementaires debout, l'Ibanda à permanence. Le 26, les fêtes parlementaires debout. Sur papa créaki parlement debout. Le 26. Mais le président du parlement debout. Le long à 15 heures. On savait que nous président parlement debout. Le long à 15 heures. Réunion à Kafoukaf. Pour nous préparer manifestation à Bissau le 26. Merci beaucoup. Merci. Moi c'est Alexis Tambwa, à Kendaro Koutana, président Delphin. Parce que tant que vous avez dit que vous avez dit que IDPS va être moi c'est Alexis Tambwa pour IDPS à ce dossier. Il y a un mot qui est aye ko plaider que balo belaye pour nini parce que Alexis Tamba a boti mwana mais azo s'équiper na mwana te atiki na balabala le loko yo na lingina na compléter wana IDPS viva viva combattant d'élite donc c'est la même slogan donc ça slogan parce que tout est bisayo l'actualité du jour makam tomemeli lelo IDPS viva viva combattant pesa vive longa IDPS viva viva Fatima Eton combattant et combattante bonjour bonjour combattant tozong sur le coup na kolo nzambe parce que biso na bino tout na koyo kamatanga pe to pakati bamba yango à tout moment to lobakete avola mukatikaka mokonzamboka na loboko ya nzambe parce que bitumba tozana ngo na RDC les alliés par rapport aux étrangers, na ba congolais authentiques. Ne bitumbe parce que ba comprendre que Faka zolo ba même langage na population. Azali alobaki na époque na e akosa la ba ministre, pas à la ba milliardaire mais akosa la peuple congolais ba comme ba multimilliardaire. Il ne pense viva. Viva. Combattant d'élite. Muto ba gisayote, muto ale gisayote. Bino moko bota la congrès à Palou. Les alaki dimanche, mais pour la bande de Moyemba Makiwana. Yomoko Soko Mona qui comprend le place tribalisme là. Nebiloko, Bailaki Biso, Papa Talamuka. Balimiko Bamba Biso na IDPS. Baliko Robete, parti Moko tribal. Olanda qui même la permanence à IDPS. Là on doit célébrer ma mort, il y a un Konabiso. On va bâtir Biso dans le champ de bataille. Bolanda qui est-ce que boyoka ki banzembe ya tribu moko yango tozo ebisayo muluba mukongo muswahili biso nyonso beto na be IDPS viva viva combattant d'élite na uti ko tala na compte tweet ya mama ya yo to bengi ya mama Olive Lembe a uti ko tweeter alobi boye mama Denise Nyakero limbisa batu na nganyo parce que nous avons le sous-première dame mais bazo sala ba côté na ba réseaux sociaux peut être publier en ngai natika la lokola na place au lokola première dame mais limbisa bango nyonso bazali bala na yo to yeko comprendre ete Kabila tête à tête na mokonzi mboka papa na zo ebisa yo to ebisa bino fachi aza tellement déterminé déclaration d'abord il y a ambassadeur o interpellé qui fachi déclaration o to bengi même il y a réunion et Salema qui a l'Union européenne. Oh, bakenda qui le plus loin, il y a que de Kosenga, Cour pénale internationale, et Zalana Kishasa. Et là, quand on a joué, il y a un loko la bagé, bato FCC, bazole dans la Mounoko Yambo. Parce que ba comprendre que dans le moment où on est au baquet de Cour pénale, il fallait Kabila Sambawa. As l'exemple, il y a peuple congolais nyonso. Toi, tu as quand même nazo, toi, Luka Moya, toi, tu as un matin, moko. Papa.
Kabila beta maki na Sénat, est-ce que bayebisi bino même na télé? Mais babilili ezali en désordre. Batiaki ena bisapi et pas ba sénateur. Natali bilili ba sénateur balongoli na ba veste. Balobi yo za muyibi mune. Obomi pe mboka oyo maka. Boye ba bien ba kokanga. Mais muto FCC jamais côté le matin, aboyi koyebisa yo te. Kabila soki maman na lumbe to mena la moitié. Papa, Congo est à l'obité, il y a pas Congo, ils sont toujours libres. Lobby Bolanda qui sommet, Bolanda qui est au Tobeni, Forum Mokasele Makina, na hôtel Otozobenga, na Béatrice, Bolanda qui est au Tobeni sommet, c'est là qui a un opérateur économique. Hôtel Wana, Nani, sommet Wana de fisc, Banque mondiale, Andimi a aidé Bisso, Boyoka qui même le conseil des ministres où tu es Koleka. Fatia interpellé qui est au gouverneur Yabank. Dans le temps où tu es découvrir au compte, même compte, on a plus de 50 comptes. Quand la famille Kabila, on va dans le Zomba, on va à Moufatina. Momo Moko na Ebisayo, na ndenge kosakanate awa kopanga na yo te. On a qui intervenant. O to benga gouverneur ya banque na top Congo. Kota na ta ko samba na ye akokaki te. Awa na yebisi yo combattant. Na minute oyo bato ya FCC bazolela pamba te awa babotoli bango oyo tobengi lipa na munoko. Papa awa makambo kokotisa conteneur même na boma même na mwanda okotisi yango na kombo ya ngai soki bazwi yo bakangi biloko na yo nyo yango tozo koyebisa yo parmi baconteneur oyo bauta kokangana oyo tobengi na matadi. Ba conteneur musu ezalaki na bambisi mais bakuti plus de oyo tobengaka plus de 60 conteneurs ezalaki baminduki ezalaki kabali na bango babande kobongisa mpona bamiliso ya kingabwa one fiske ntango bakoyawa bacreye oyo tobengi étention na kati ya république démocratique du Congo ezali mpe bamoko ya kabali oyo bapreparaki na Goma avant descente ya mokonzi ya mboka. Papa bolandi déclaration même cadre ya INC awa biso tozo regretter oyo tobengi bandeko na biso ya INC ba déclaration na bino kosalaki na Goma toza na bino lisu likolo ya nini bobanga te bisika bozali wana toyebi bien kala mingi te remaniement botuna Kabila lela kutani na Fachi ayebisi ye Kabila ye ko plaider alobi ete Fachi na moment oyo nazosenga yo mpona évolution oyo tobengi ya coalition na biso Fachi ayebisi ye kobanga te mwana mai kala mingi te nazoforme oyo tobengi nouvelle gouvernement nayebisa yo Kabila yo ko plaider lisusu mpona oyo tobengi bacontener oyo soi-disant ya mwasi na ye. Fachi ayebisi ye biloko wana akende ye moko na justice makambo wana ye akokota te justice eza indépendante. Papa nazoyebisa yo solo ozokanisa yango lokola bavantir. Fachi na minute oyo ayebisaka bino bokomisa ye oyo tobengi président dictateur na kati ya RDC ezalaka bino moko bozokomisa ye président dictateur. Papa nakoyebisa yo na minute oyo na lolenge Fachi azotravaillere yango topesi tous les conseillers na biso na présidence toyebisi bino boke bokomi bambeli masanga na bantaba partout bozosala mosala moko te. Tous les conseillers bozolongwa tozochange baconseiller oyo kala bakombatant bozolongwa bozosala eloko moko te bokomi kaka bantaba kolia obanda kolia ntaba na poto te. UDPS FIFA bouti kolanda mouvement oyo ya mouvement oyo ya Lusha na Filim bakomarche parce que pona Vincent Karega na bapropos na ye wazalaki ambassadeur ya Rwanda bazomarche pona fiske ambassadeur wana aluma na République démocratique du Congo kabali na ye toyebi Vincent Karega président jila uti koloba ngo Karega bayebisi biso bakabali na yo place yo kitaka baluka le plus moyen pour éliminer chef de l'État mais toyebi biso avec Kolo Nzambe yo il fallait obima mboka papa ayena bandeko na ye belé barwande bazali ya papa so bomona ngo nazosala oyo tobengi alec général même na bacampus ba étudiant bozala lisu likolo ya nini yango ozomona bandeko na biso ya FCC bayebi kabali wana bazobanga recensement. Papa il fallait ba recenser parce que poto yeba nanya za congolais moyo ya kota Congo na poubelle abuo papa yo so moni banyamurenge bazolobete RDC ezali lokola oyo tobengi
oyo tobengi kana na biso ezali lokola te promise balaka biso ntango yo congolais na mboka na yo moko ozoboya po ete oveye mpo na mboka na yo ozokotisa esprit tribalisme par rapport akosalisa moninga otuni oza ekolo nini papa eloko wana tolite nango esila na république démocratique ko soki omoni moto azotuna oyo ekolo yebisa mwana otrelang yo obengi ye congolais combattant na koyebisa yo peuple congolais tozala lisu likolo ya nini combattant d'élite na actualité toza nango yeba chef de l'état lobby ezalaki sombela bisakala napesi longonya na bachef coutumier nyonso ya Goma bazalaki tellement mobilisé bazalaki mobilisé mpona descente ya mokonzi ya mboka parce que bazozela mokonzi ya mboka na eso sauf imprévu lobi na butu toyoki mokonzi ya mboka déjà dekolaki lobi na butu toyebi basuccès ebele ozala kati toujours ya kovérifier yango toyebisaka bino toujours il paraîtrait au conditionnel toboyi sans formol lelo ebeti formol te biso tozo respecter oyo tobengi limite pe ya information UDPS viva lobi bolandaki bandeko na biso ya Transco bomonaki lobi bamarchaki bazali na ba 3 mois impayé plupart aussi toye kodécouvrir lisusu tozali kodénoncer bantivaleur bajr mosusu balongoli teni bake kokɔta na basociété oyo ya gardinage toyebi basociété ya gardinage lobi tokotangela bino nyonso ande société wana basociété ya gardinage batie baoyo tobengi bajr tozoyeba bango na mandefu tozoyeba bango na bachapeau na bango na mutu soki otali omoni quand même oyo azalaki rwandais abalongoli oyo tobengi na jr baye kose maske toyebi bakabale nyonso bato ya fcc oyo bozo préparé d'ici awa oyo tobengi avant tokota décembre yeba déjà soki bomeki cette fois-ci yeba biso tokobanga te tokozalaka na système moko opération toyebi pa bouti koyoka bino moko baautochtone oyo tobengi bankumu ya mbandaka bauti kowangana oyo tobengaka identité oyo tobengaka mwana mwasi oyo ale atika bakongole bazala bamiya yango omoni na sepeli oyo tobengi na muto modi kembe auti kosalisa oyo tobengi forum na kati ya États-Unis d'Amérique abeleli bakongole nyonso babaro de front alobi moma yango oyo UDPS viva muto modi kembe abeleli bainvestisseur nyonso baoyo baza na États-Unis d'Amérique alobi moma yango oyo il fallait tozonga na mboka na biso tokende kotonga mboka na biso papa kobanga na yo te lelo tozoloba bainvestisseur baye ebele ya kosakana te soki olandaki sommet oyo elekaki lobi oyo elekaki lobi moto apresaki réunion ezalaki premier ministre ya Ilulu Kamba bolandaki bainvestisseur balobi ete babarage ya Yinga il fallait basala plupart oyo tobengi nani te 10 faut basala plus de 10 babiti na faire fronti na mboka kurepela mais so kurepeli mais bato wana mpe bapesi bango misala mutu nyonso abanda kosizela même na quartier na place ya kozala mpo na insécurité UDPS viva mokonzi ya mboka na Goma yeba après sommet na ye akozala na meeting ya kafukafu alukaka quand même asala tourner même na est mobimba bolandi même bajeune ya INC bauti kozongisa oyo tobengi cadre na bango na Goma bayebisi ye pourquoi na bapropos teni mokonzi ya mboka soki ayeba kende koyamba ye te mais secrétaire général na bango alobaki awa ntango mokonzi ya mboka kokita il fallait bakende koyamba ye avec badrapeau ebele botali quand même toye kokopande ete kabali ya bato ya FCC balingaki ete kamera abima na prison akende na S azala lokola candidat na bango na 2023 papa toloboyi te élection biso nyonso tolingi ele jamais tokoki kosala élection bandeko na biso na S bazokufwa tolingi tokende d'abord na recensement toyeba des autres oyo ezokɔta mpo na ni parce que buzoba nyonso ozosalama na RDC parce que ezali na 3 personnes oyo bazali famille kaka ya 3 personnes bango moto azocréer problème na kati ya république démocratique du Congo yango il fallait totia bango libanda merci combattant UDPS viva viva UDPS viva viva UDPS viva 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 Tshisekedi supérieur national Félix de la République. Bonjour. Fatibé. Là, tout le monde a fatigué à sa béton, tout ça va jeter. Et puis, il faut que ça va au studio na biso.
nde salaka même ba prière puisque c'est à travers prière yo salaka na ndaku voir même apona mokonzi mboka yango wana ba kabale ba plan machiavélique ou soit ba esprit non surtout ya ndenga mystique eza ko bima na poisa. Alors na sa ko yebisa bato ba lo bezala ki crash eza crash te bino bo bana préparer crash mais eza crash te. Cela veut dire quoi? Pilote les rakoti à sentir que l'avion n'est pas ndenga zalaka. Donc il y a ba panne technique ndé à tourner. Alors mouto a profité, mouto a bimi très calme. Donc les signes mo bimi wana que non voyage wana et ça voyage à makam Fachibe. Toleki wana papa na ngai naza ko inviter otala ndenge nini bato babanda ko loba Kanambe azali otobengi originaire ya Katanga. Pourquoi bazoloba que Kanambe aza originaire ya Katanga? Tandis que mbongo ya République démocratique du Congo ya OGFM au FIDA au lieu servir place ya Botama et okende kuna na Tanzanie. Bato ba aloba que Kanambe aza pena congolais. Au moins que bazo salaire grave. Dès que dit commerce na ba cours de grand bato ebele ba benga to développer ka bango balobi na ngaboye. Balobi soki omoni papa azana mwasi na bana na ndaku ndaku mususu eza kuna kenda olie sabana kuna atiki ba oyo. Donc ba o baza ya ete ba o bana na baza ku kuna. Nde loko Kanambe sali ya kende na Tanzanie. Kende na Tanzanie okolela. Le Congo ezanga kelo côté mais ba bien surtout Congo il fallait qu'il bénéficier et kendaki na Tanzanie. Mais yo soki olingo soutenir Fachite. Omonte kozana kindoki. Ya na bomoni ba mama bazaiba, baza kolongwa, baza koya kaka à la raison. Les lots batunyo surtout. Oh bazo pesa prophétie. Eh Kabila bo ceci c'est là. Ah, quelle prophétie papa. Pasteur Otobengi avec Mukuna. Alobi prophétie na eza correct alobi que non ndenge zana Kanambe bientôt au CPI boto bote. Prophétie malamu yangwana puisque congolais nyo surtout alingi Kanambe te boto bote. Mais dans la pasteur wa Tchenchoko alinga asa netiko kokoti sabatu oyo na kati ya Ntibana. Pasteur wa Tchenchoko azako s'occuper na ken on nzamba pesi ete. A changer ten on nzamba pesi a luki o ya boutique. Na zako kende koloba ke Zamba la kisinga donc wana Zambe to wana zali otobengi Satan boto bote. Zambe nino akolinga ete Kanambe azonga ata yo moko vraiment. Muto azozwa mbongo ya République démocratique du Congo et que au détriment ya Tanzanie. Alors il faut comprendre que non ndenge zawana tozana droit ya soutenir Fachi. Rencontre oyo bomoni et salami entre Félix Tshisekedi mwana mboka na Hippolyte Kanambe. Ezalaki rencontre à Makasi. Jusque là, infiltration et information pendant 4 ezate. Mais biso selon toza ba source proche à la présidence, il y a un autre logo takandam puisque na Ocholanda Prosper et le côté. Na Ocholanda o tobengi les phares et le côté. Na Ocholanda donc ba journal belé puisque avant na yawa na pesa na nous lisu na ba journal. Alors selon bango bazo beta makambo ya coalition, ya partage, ya makambo sali au ba ministère public. Mais non, Fachi était très clair. Jamais Fachi a kofana na Kabila va solo la ndenge salaka. Et puis pour moi na quoi Sabino rencontre kaka OND ici. Mais là il a dit quoi kutana kina Kanambe. Bientôt là, il faut aussi kutana na Tshisekedi. Alors qu'est-ce qui doit se passer? Puis bango ba betima solo na Ezei la zigura wana mwasi ya Monisco. C'était clair à l'objet de Tobat et la Rayo, il faut aussi mazela tobi mansa ensemble. Maintenant nous que offendre les sous kuna na kiti. Président ya Maxi Acho Loba wa Kabila ba fingi ya mabe. Pas ba sénateur o ba sala kina ba député o ba congolais. O ba comprendre muto yo azandoki. Muto azako boma bande ko na biso, muto azako boma ba congolais. Bo na Ocholanda wa média mususu ba lobi John Numbipe a sali controverse. A sali controverse pourquoi? Message au Mouto Nani ministre environnement. Au Salaki à Nyamugabu. Il a coïncidé à la Ntibana. Ce que y a John Numbi à l'Obi. À l'Obi, nous devons soutenir Félix et non
les étrangers à la tête du pays. Zalaka na maman de bakanga John Numbi puisque John Numbi a la sanction aux États-Unis boto boté. Mais ceux qui ont moni pena que non moi na mboka zali Fatiba. Puisqu'à sentir déjà on a eu une information à sentir armé lourd avec les appareils laser pembe ina faire manaé. Assemblée nationale ba mega va solo là baza ko poussa na tête. Donc ça ba kabala makasi. Mabe yamana bomoni ndenge sana message à Gérald John Numbi et ça kaka batu nous surtout ba komi ko comprendre ko sa conscience bon tu olanda président James Alobi ba F bazayi ba tobele zone de confiance to soutenir Fatim Mboka Tombouama Fatim za question te topé ce mandat tous on a 58 ans au ba côté Simboka na libulu et pas ba prédécesseur na topé si ande élection à nini yo l'élection pour une azur recensement après ça moi Gilbert Kakonde boko yo ke loko o luka kama ele belete talaka jeune nga ça ko classé yo ka message à John Numbi poto le kakambangu le Gérald John Numbi appelle les Katangais de soutenir Félix. Les Katangais soyez vigilants, hier l'heure est grave, laissons les tribalismes divisent le Congo, ça nous aide à rien. L'article 1 de notre constitution dit que le Congo est un et indivisible. Voilà, merci papa pour m'avoir apporté la correction. C'est pourquoi j'appelle les Congolais de soutenir notre frère Félix Antoine Tshisekedi Fachibe, chef de l'État, pas aux étrangers encore au sommet de l'État. Les Katangais réveillés. Alors, pas les étrangers encore au sommet de l'État. Asosoli Kemboko et Bandaki ne dit jamais pas à étranger. Ayebeli, Yamono Moni. Papa, Félix Karabato va comprendre d'ailleurs.